de combo tembo na bino nyonso mino to message olanda ngai nzambe apambola bino na ye na message moko awa parce que na uta ko sala délivrance moko concernant ba tatouage mutu ai na tatouage na ye bachaki signe nyoka et signe nyoka ngo wapi et saline mikolo mais comme komona swa lali amona kanyoka mona elongi na ye atamboli ba place kamo ebele et suko nango yaki komona nga poto sala musala yona osala vidéo oyo surtout pour ba parents soko moni mwana yo azana tatouage yeba yango ke vina ye uzala malamu te ou alors que la musique kuna pe vivre la malamuté parce que eza ba démon ya famille na yo ba démon ya famille na yo oyo ekotinda yo un jour okende ba place wana pona bakata yo banzoloko na nzoto. Alors na eko remarquer que la plupart ya bato bazana ba tatouage bazana ba vie désordre. La plupart des bateaux bazana ba tatouage bazana ba vie désordre. Et puis eza mingi na ba sataniste na ba sorcier mi ba de tout comme femme. Eza biloko mingi ya ba sataniste na ba sorcier. En tout cas na li koloba bien que mutu moko te azwa yango neti nazo bwa kilembwa kela. En tout cas na mosala nzambe na bwa bambwa kela te. Naza koloba on parce que na yambaki mutu et c'est malheureux. Basi bazo kata mo ba tatouage na mutu aza mobali na yete mais soko tali pas au kata ba tatouage mais ça m'a mis comment les femmes peuvent se comporter de la sorte. Alors yo mutu zo landanga et loko nini esalaki ke ozwa idée ya konosala basalo tatouage. Est-ce que ça sataniste qui satanisme ou bien et ça un mouvement Olanda ika yo ebi na un mouvement. Mais remarquez dans ma famille bien éduquée bana wana ba tatouage ba bima kuna te na ba famille où eza bien éduquée au mona kuna ba na ba tatouage te au mona ka famille moko bazaki na ba désordre bazaki na ko swana ba panzani ba nini tout ça neti nga na famille nanga restreinte comme élargie muto ka tatouage za te o bandeni vraiment bandeni. Alors ezana biloko oyo ba tatouage na monaka soko tali neti olomide et ça m'a mingi otali nzoto ya mwana babenga soki faire gola mais c'est triste tatouage na ba tatouage vini bazana ngo otali ifonge poitrine na ye otala ngo defoite autaki wapi côté sorcellerie o nyoso na tangi misato oyo kaka ponga na ipenda bango te mais ba ona monaka baza ba uta koto musicien wa kufaka awawa azaka na yango vini ya bana omene. Donc soko tali batu okomona mutu oza na tatouage moko na kati ya ndako be ba ombale omona ke ndako wana epelaka moto kosakana te ndako wana epelaka to epelaka moto na ndenge osala te na ndenge désordre yozo yeba te eloko nini ezopelisa ndako wana eza peut-être eloko yo okenda kotia na nzoto na yo eloko yo okenda kotia na nzoto na yo komona yango tatouage yango na soki bolali ezokolaka take mobali soit take mwasi ale désordre kotia na kati ya ndako. Mais bandeko luka ba président ya mboka ba président de la république boni osomona wana tatouage ba président de la république tala siko ba ministre oyo yebi boni bazala ba tatouage tala ba parlementaire na ba député tala ba boni oyebi bazala tatouage siko oya tatouage dem so mona ka de omona ka dem so de et souvent ils ont pas de désordre bato bazala ba vie moko ya malamu te
Yom tozo landanga, yom tozo kanga. Tala 3 personnes bazana ba tatouage oyo yo yebi. Au moins soit à divorcer, soit à bengana ina mobali, soit boulot, alobaka pam makaba busoba. Donc azam ta kimiate. Ça l'expérience wana tala bango. Au moins kaka bazam ta kimiate la vie. Ba député, ba parlementaire, ba sérieux. Bino ko ba chaka monter. Pasteur a chaka monter. Alors yo le bato ko ngasa musala nzambe tala tolo nyonso toni na biloko ya buzoba ya Satan pe ba tuni pourquoi chaki ngo lobi poto adoraka Satan bon ngo yo sani para biso ndeko en tout cas yo za nango limbisanga me oza mateya eza pona ko empêcher bana oyo balingi ko kilo cha yango batika ça biloko babe bakuyo zozo na vie tant museza di na tatouage wana bachaki yo batio marque moko eloko kuna yo siko yebite marque wana ezo sala kayo ma be na vie mais yo oza impuissant okosambela te po elongwa parce que mutokuna ko luka ngo folo ko musala nzambe musala pas n'importe quel musala nzambe abonde na pona yango po biloko wana ezala mais so yo ko longona okaka et servir na rien ezana okaka Ola na mbeto na yo boye, ola na 2 personnes, 3 personnes. Ozo yebate, na zona na bateau pourquoi? Vie na yo na kimiate, vie na yo à l'est, baku na baku. Peut-être la cause ya tatouage. Ngaba oyo ba sambela pa na ngana, bonde la pa na bango. To solo la pa na tatouage, na sele position de main, na bonde pa na yango. Mais yo o de la go kenene parce que yo to lukango. C'est tout comme ndoki. Akono ngona kindoki na zoto na ide, akono ngona ndeni. Andiko. Bon remarquez, hein? Bon remarquez. Bon, on a que la plupart, il y a pas de sortes de tatouage. Ba finga rabatu, ba tonga rabatu, ba loba makama ndenge na ndenge, ba sala makama kwa tinate, boye, voilà. Trop lobby devine ya zango lobby ya bien. Kusuka ba problème na babatu. Tala va faire la moni kusuka beta mutu mo suki derere. Tala siko ifonge. Azalai ko sona na batu la nyoso tout ça. Pona biloko wana ya Satan na ifanya kata nzito na ye. Ndeko nanga. Bible na biso dans Lévitique 19 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous ne imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Bande konanga. Liné tu lazoma na bien te hein, yo pe tu kotanga wana ndako. Surtout na ba sacrificateur ba sala nzambe. Dans Lévitique 21:5, ça ko interdire ngo musala nzambe koza lelo wana te. Mais pourquoi yo ozo sortir que bazo interdire ngo musala nzambe pourquoi? Pourquoi Bible ça ko interdire ngo boye? Ozui marque moko ya nzoto na yo te. Surtout na basi, remarquez. Ba bali o solo soso amoni kwa nango ebika petit za tambololo. Petit za ni moins sérieux. Petit za ni boye. Parce que oko bamba iloko mo boye. Basi belo mona. Na libele azu libele na ye ako pesa mo pa batu wana banuka takata ye. Ya ba ibisenga mwana mwasi mo kinde kuna basali après ba coucher na ye. Na mimba leo bazala kuna. Tango azongi ya lobota bo boti mundele. Et puis désordre. Baluka ba kuta ti na nzela pa ya kena kuna akina osama kabwana. Mais parce que tango zo pesa banzoto no boye. Siko po basala yo makamwana est-ce que on grave. On gravité. Mais on gravité parce que ils ont pesa ba partie na yo intime, ozo lakisa mo pa na ye akata yo. Et finalement ndeko nanga. Peut-être ko yinanga. Peut-être on a un babé. Mais ngana zo ba clairement. Nazo mo kila mtu po akila te. Peut-être na ibi ba bateli bazana tatouage. Peut-être sur l'homme, on peut bien. Mais ça mingité. Bah, on peut éviter. Mais remarquez kaka, ma kamon na zoluba. Hein?
okuta on nzoto amuto azana tatouage okuta aza divorcé okuta aza célibataire okuta aza femme seule okuta ana kimiate biloko ngana zoloba awa omona aza na via désordre biloko ngana zoloba awa soko moni mto ana tatouage biloko ngana lobi okuta ngopana ye biloko ngana lobi ko okuta ngopana ye. Si Dieu t'interdit quelque chose, c'est pour te protéger. Mais si tu veux le faire au nom de ta liberté, ah, etali yo, hein. Yo, mtoza na yango. Soza na bana, kolingate bana, baza na yango pe. Parce que on a ba réussite na banda qu'on a l'air nyon surtout ça ba réussite. Pourquoi? Parce que bilo kwa nous na yango na kata nzoto. Oza na mato ya yoka yoka. Alors, awa na Bible. Dans 1 Corinthiens 3, 16, Yoka, 1 Corinthiens 3, 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est clair, hein? Dis nous un problème, t'es. Zamba lobi, ceux qui ont détruit un go, yé pas qu'on détruire yo. T'as la cause au soir. T'as la cause au soir. T'as la fin en désordre. T'as un badinga betakayo. T'as un badinga beganayo. Ou comment yeke yeke. Yeke yeke. On se comprendre, t'es. Et là, on est yo, oyo monaki ki toko, ok, on va kato tatouage. Bazo kisa sokisha ba makila ba tia on a papier et tika likuna pana bango yo kei. Et après ton départ, makila ba saloni. Et ce qui ok iko, makila wana ba saloni. Alors, bande konanga. Soko ozwa Bible pas ozali. Au côté de 1 Corinthiens 6, 19 à 20, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, Apocalypse 14, 9 à 11, Apocalypse 14, 9 à 11, Apocalypse 13, 16 à 17. Pourquoi voulez-vous un tatouage? Est-ce pour suivre une mode? Yo, au moins, il y a une mode ou bien des nini. Tala na banda kumususu pa mutazana tatouage qui n'occupe ça kuna. Omona biloko tamona na ndakwana biloko lelaka l'esprit va bien kota à partir de tatouage pas yo kenda kwana parce que la plupart des bateaux ba tatouage sont dans la sorcellerie basa ba sataniste ndako nous na kimiate parce que okenda ka suba côté kuna après aller au même on ndako ba tatouage et on ngana zoloba pas tatouage yali okuta ndako ngeza na désordre okuta ndako ngeza na esprit mabe okuta ndako ngo biloko mo etambulaka okuta ndako ça ne va pas. Au moins ndako ngo ça na combat. Mais biloko ni zo bendaka biloko wana ba tatouage nzela oyo kenda ikoluka nzela ya kufa. Na bakati ba tumusu vraiment ozana vie na yo bien, oliaka bien, ozana mwasi na yo, ozana mobile na yo, mais bolingi koluka ba problème mingi tiko cha bana na désordre. Comment yo netinga ya vandi awa? Et ko banda ndeni mwana oyo ngada boti. Akino cha tatouage. Mwana oyanga eba ndenge nini ndeko oyanga mwasi to mobali eba na ndenge nini akelo cha tatouage. Moi je suis en vie. Donc l'andela batongo na mitu esala bango bien te, c'est tout comme des danseuses bazali ba danseuses oyanga remarquer batongo mitu esala bango bien te basu basona ka pamba basu alobaka pamba biloko bazanga tina ba bengana ya libala tout ça. Autant les tatouages en autres il y a un plaisir. Or que bateau va raisonner à soi talia bien. Ok boanga tout. Mais voilà c'est tout comme moi c'est on met la cigarette. Na kili balbani voilà on qui boanga tout. A comme la lempe diamba. C'est comme ça qu'on traite les femmes oyo basana ba tatouage. Dekona. Oyebi ceux qui ont mon cause comme respecté, c'est difficile, mais tu vas respecter yo.
lingaka oke pai et puis tala ba universitaire boni ba tchaka tatouage aux universités oyebi 500 au moins ba tatouage les 8 na 8 on na kati libala no kimia na kati bozo sala to kimia na kati parce que ba marque musu ba tio na nzoto wana eza ba marque ezo représenter monde à ténèbres donc yo continue l'alliance na monde à ténèbres ndeko ko inangate mais yoka ozo bima na munoko musala nzambe ezate ngana yini yo mais nazo loba à travers ba verset biblique soko zana bande ko no abasi bana no abasi bana mibali ce sont des jeunes pekisa bango ba tchaka biloko oyo peut-être yo yebité bo vana ndako boye boko mena nyoka na kati ndako boko yeba teki pa bakendaki o basala ki wana ya nyoka esprit la nyoka siko na kati ndako eko vanda siko yo sali siko elo ni siko yo sala ndeko nanga elo ni yo sala so ndaka mode e bamsul pe azane ndokite azane mtu anini te mais mode kaka ko lo yenge voilà amona ki ba ona ba chama bia ka pefuna chaka donc lo yenge azane na kindokite azane nini te mais lo yenge mais a priori eza ba ndokina ba sataniste en tout cas 80% za ba ndokina ba sataniste na ba sorcier comme moi 20% bien 15% de avec doute aussi mais tala ba ona bizali na bango on remarque que tala ye ana tatouage ndako ne pas la moto peut-être pela kati lelo tala kuna problème ezana kati ndako maka milimo mbindo kindoki ezana kati ndako eloko nini etindaki o telema musu peso tali moi si kitoko moi si ya pasi hein ozo tali moi si kitoko otala nzoto boy tala biloko boy et voilà na kitoko na peta musu azana kindoki na mona ki moko na nini na réseaux sociaux na YouTube moi si na boye ko bekol na moi si na tali bongabi mais ce n'est pas possible comment mutako sala boye comment mutako sala boye tela na mindele même na mindele to na potawa o mona ke o bachaka ngo tala basaka mo boye batuni ba nani tout ça ba Le Pen ba Le Pen ba nani okuta wana biloko wana so kutika bo mona ndeti ba yanke ba voyou ba ta désordre ba nani même ana ba poto c'est comme ça allo bandeko na banzi ekoki na la verset muso apesa binote na pesa bino verset Lévitique 19:28 Lévitique 21:5 1 Corinthiens 3:16-17 1 Corinthiens 6:19-20 Apocalypse 14:9-11 Apocalypse 13:16-17 Lukandeko ba verset on a pesi otanga yango en tout cas soko za mutamatoi ya koyoka tukutana na salo imposition les mains pona ko bengana milimo wana soko lingi na yoto fai na yo mais soko ke ba longola so ba longoli yango mais etika na kata nzoto pona makila vraiment yozo ke ne pas ibazo tangiso makila bati on a ba papier après makila ngo etikali wana yo kei comment koza zo bati na niveau wana de soko cheke mpo wamono yo nani o cheke mpo yo ba mono nani hein yo o cheke mpo yo ba mono yo nani moi si kitoko mbali kitoko pourquoi tala vina yo tala ka vina yo ko kene musikate tala vina yo o remarquer on a des désordres ils ont vu ils ont ba coup ils ont vu moko ya kusakana te vraiment tant on a cessé musala wana tellement ça trop occupé
nazoluka kolobela yango mais naza kaka trop occupé non fona lobela yango quand même mpona koyede baparent oyo baza na bana bapekisaka bango kolotya biloko wana balanda modi te me bayebi eloko te bandeko nzambe apambola voilà alors bandeko après oyo naosala video moko tomeka nga na bino kokorige pasteur en tout cas omeka kolanda yango ekozala 14h43 tomeka kokorige pasteur mais bokoya koyokaki pasteur yango alobi makambo ya bien mais nga na bino tozwa faute na kati esalamaka bandeko esalamaka po bino bondimaka pasteur alobi likambo moko ya bien il faut bala soko bali te il faut bala ayebi biloko bino olingaka aliyoba nobenge pasteur mais soko olingaka liloba neti bafidele na nga ntango azoyoka alobi oyo aza faux ntango olandalanda ya oyebaki aza faux Luc 12:2 lobi rien ne restera caché éternellement devant Dieu alors tokotala ye sikoyo tokolanda ye biso nyonso mais ekozala na video oyo te tozolongo na video yango voilà yeyo bon ben en tout cas natiki bino nzambe apambola bino merci